bana Dallas babenga babinjo ka soto bito bimisa ba video ya mabe ya penye eza scandale te ngolo badini wana njoka ndana baki pour la monnaie qui violence faite à la femme voilà na monende ba bete ki penye yo na sema mona inzoto wana bokanza penye yo taxika ya ye penye ba tu ba dia ye penye te yaya nzoto na ya nani yaya nzoto ya osoki série ba betaka Karine baso ba Karine baso ba film sous wana mkonga Karine yo mona te mkongeleza munene pepembe so ezali pene le longe monana même na tete na tele mukongo na étudier na longi Karine oyo bana na Karine ba mukongo nete na bosa na ekomi pembe makasi ekomi na lala na ye na vanda na ye na sala nyoso na ye na sokola na ye bosokola na Karine mukongo changer akomi pembe benga babi ya penyelke c'est bana Dallas parce na vraie formation penyel abi na njoko toza na vraie formation to abi to kinga ko babi le sanga la passe voilà na ka seki ko beta wana et ça qui penyel et ça qui passe comment pasteur na biso ba tolinga mingi ako beta mona mwasi nde mwana isa na passe mwana nzoka ne yete njoko pasteur abetita na yebisa que la bi vraiment calme ma grand pasteur m'a délivré avec les bakota ba ma otambo asa muta ko beta te asa la pe bolingo neti biso ba paete Dallas babi penye ça zuwa jura kokota te Dallas ba benjo matoi ba benga matoi na tiki na on sait ce qui c'est la pasteur Mike na yindi na sula na kutu te na mona kepe kutu te na muziki na ye na so na pasteur alimbi sangana kota ki mi koto la mwata Salut des internautes, nous sommes Kebois.com, la chaîne d'actualité de l'information, ensemble avec les vôtres Prince Bakali, appelé autrement l'espoir de la presse. Un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train de nous attendre. Enfin, je suis là pour vous servir ensemble avec mon invité ce jour à la personne de Vienne, Njora leader américain, Njora Watt, Njora Béton, Njora Fati. Atikala na bakomo la kaka. Oh Njora soyi yo Vienne à te. Njora Watt, Njora Fati, Njora Béton, leader américain. Viens à Prince Bakali. Merci à toi de la nation tonton Marapitu Manga Boss Lady, merci Berger Junior. Il y a Madame Justine, honorable mère, couple Herman pour garçon slim, Marquis Nangel de tous les temps. Merci à toi. Champion Adol la carte à la Rochelle, il passe à Vienjuraya où il pense, grand frère propre. Claire Bobou la baby fest les plus beaux de Paris, les plus mignons. MK Saint-Alice ou Andiko, il m'a accueilli, responsable. Leader américain Vienjura, bonjour. Na ave. Et bien na mati na avant na matana comme na réception ba bino azali kolo. Na mesa na banenga semena mati likolo na sincère. Kolo pas posate. Te na lobati. Non pas s'adresser. Non pas s'adresser. Na lobati. Bien jour azana maki. Nazo préparer clip ya Saint-Valentin. Il y a Mimis Matingo. Nazo préparer clip ya Gisèle Tati. Na ba na clip ya Gisèle Tati. Mère double cas semaine yo et ça m'a maki ma climatisation. Kovanda, Kolia, Kolala, c'est tout. Et puis nous avons préparé le clip. Il y a Diataba on est maquillé dina ya Willy. Donc on a préparé comme un clip quoi. Voilà. Vraiment merci na batuto bolanda ki Sinjora. Semaine malamu pour na bino surtout. Vient en charmant ton col na États-Unis à New York. Charmant ton col est un musicien. Azongi. Et bien na la clip ne maman na chant. Voilà. VIP. Et bien ni bon va benga yenani. Michael Jackson à Congo. Asila gate vient Lenzulu câble. En tout cas tout soutenir charmant ton col. Charmant ton col. Il faut préciser bien. Azo sala nzeba mususu ba maman. Et so madame de Max. Ya le Saint-Valentin. C'est Saint-Valentin, c'est la journée de la femme. Azaye moko hein. Ngape la sala. On gagné yo.
Viens ma casse. Ya gagné, ya ma casse. Ya la larpe. Teyate. Ya Mutu za makasi trop. Mutu za makasi trop. Nze mwana zoya. So beti na YouTube. Charmant Tonkole. Nze mbosana ni bo maso scandale. De so au beti na YouTube. Charmant Tonkole. Au beti na YouTube au mona chana au mona ba œuvre na et tout. Maman na idéologie. Merci beaucoup. Alors viens toujours à leader américain Ozana Maki. Pas si très longtemps aux autres préparé ba makamuna yo to mona déjà nyonso et osala opérationnel dans le bail la fois passée année oyo et ça année à réalisation j'allais dire il y a album na yo il y a libération et puis il y a ma belé pour na yo ouais année vraiment Zamboti kanga ite parce que le roi bakanga kinga nazaki na batu musu balinga ngate bazo na pe valeur voilà ba musicien to ba médecin ba musicien kanga na ba médecin ba musicien ba jaloux il y a ba jaloux na ba médecin na ba jaloux ba médecin na ba jaloux bazali pe ba médecin na ba jaloux bazali pe merci na vela ngate tende ma mokoba nazo ça comme ça bana lingwa la bandeke merci na nazo soutenir nga merci na fiona wilu musheni ko na mboka azavie na ngai après ça ko 200 lo bayi ke 50 ba critique ay mabe viens la kabela nga $50 ni ko ma osu ngala pecha wili ya tongo akabela ba aida mutamaboke o pesa 1000 wana aida 1000 yo 50 le risque la congolaise na niveau na ngate quoi bon ba États-Unis États-Unis c'est que tout la nini wana babengi nga na Dallas tatika babengi nga omoni biso tosalaki mpona mamu ya penyel Mike Alambai pasteur Mike Alambai babengi nga na Dallas ngosonga lisusu frère Mike Alambai asalisuni pasteur munene nga nazalaki na église ya Mike babetaki yo plein ya danger na ke kuna mpona comprendre masolo makambo ezoleka naleki bakuta tindaki nga lobi mitolemenga manike manike bilanga ntiora kolanda makambo penyele bazoloba kuna te voilà bana Dallas babenga babinjoka so tobi tobimisa bavideo ya mabe ya penyele eza scandale te yongoloba nini wana nzoka nga alobaki mpona monaki violence faite à la femme voilà nga mona nde babetaki penyele yo na ndenge mona inzoto wana bokanza penyele te yo otatika ya ye penyele bato tu babi ya ye penyele te yaya nzoto wana ya nani yaya nzoto ya soki seri babetaka Karine Karine Mokonzi manike alobi ya penyele te babenga babi ya penyele te sere bana Dallas baza na vraie formation ya penyele abi na nzoko toza na vraie formation abi tokatika koloba biloba lesanga na pasi voilà ngai akasiki kobeta wana esaki penyele esalaki yo pasi koma paster na biso bato balingaka mingi akobeta mwana mwasi ndenge wana esalanga pasi nzoka nde ye te nzoko paster abeti te nayebisaki na bifrère Makalamba ma grand pasteur moko délivré aveugle bakoka bango otambola asa moto akobeta te asala mpe bolingo neti biso bapaye te okonfirme yango na confirme yango pardon pasteur Mike pardon excusez-moi ozalaki sous-informé voilà numéro noté ozalaki numéro na ngai te voilà nazalaki sous-informé bon ntango belsere na manika expliqué nga lobi na kene église na vérifié et puis église on peut plein kaka nakuti bato plein nde kaka et puis na bana Dallas to babenga babikisi nzoka volo baka likambo vérifié bamamu nyonso eleki na bamusedika alobala ya na pays tala Cédric otiko nzoka Cédric bazala so na Mike te atetika wana leki na ye depuis 2013 sur les formations na église ya Mike Cédric Mike abengana depuis 2013 depuis 2013 église bayebisi nga c'est maintenant toi lobi pona penyele eza lokuta na lobi kuna penyele lokuta bien que penyele na États-Unis bana ba preuve na ye na mambasalaka na bina yo lokuta lokuta donc en tout cas wala sama mwasi na mbali to ba mose wana to kota ka boli susu te to kota ngana lo ba sute ngaku na ndalo ba te nini wana ngai mama Mike to kota te za msela nzambe na éviter obi que to so ngipai basala nzambe na so RDC ba na chance te ata mukete bakutana basa ya malamu te obi mwasi c'est ça la kata te moi différence c'est ça parce que Mike Alamba ya balaki dia mais ba suba bala te to yebi basa ba obi Mathieu Samuel frère Mathieu Samuel makambo mwasi na loloba na internet sona kwa ochokufa mais joka kosaka akosa senga ba pardon pa basonga ni obinde na ibande na sala kata kitasa moi makambo so basi na baso kosela kaka ba passer ba c'est tolanda bango te bazol ko ba bisa réputation de l'église moi si Mathieu Samuel lobaka na internet
après kolobake on bazou joka bazouwa na kosaka na kaka ah c'est que Peniel ndé c'est bazouwa lobisaka bongo c'est bazouwa ba c'est bazouwa bata Dallas babi Peniel c'est bazouwa jura kokota te Dallas ba benjo matoyi na tiki na nga na tiki na nga c'est ce qui c'est la pasteur Mike na yebi na sula ne kutu te na mona kepe kutu te na musique na ye na so ba pasteur te alimbi sanga na kota ki mi kotela mwata bani kebi na nga njoka tika bani ke akota mbata na zuba pele ya dégâts na ba message vraiment pasteur Mike salam na yo mamne surtout eke liboso mon avocat na yo karangona on a téléphone oyebi mama na album ti lelo chaque jour na yo karanga mo bena ya mwasi na mobali na kota ke pona yoki makambo na Dallas c'est Peniel la ndem ta lokuta ba mo so so na mo kongo na ba pota ba Karine Mokonzi bo so que c'est pas mo kongo Peniel net ça Karine po Karine ça mo ngambe ke Peniel so que c'est qui mo kongo ya Peniel njoto pena Peniel ya sa elongi bata Dallas on a la raison ça elongi netinga kisinjora mo kongo na ndezango il faut que nga boye na elongi et puis tout le polele wana yete ah voilà Karine na yebi kutu te ye Peniel te moi ça c'est que kubeti bongo babi moi ça c'est mi babi taye c'est ma 5 mois le kuta te ça le kuta na confirmer yango tout tika sala nzambe basala musala bazo sunga biso makasi ya Doré Mayani la française la plus belle de Paris Doré Mayani a bien William Bonja voilà mutaya Gabi Tibang ya Gabi Tibas Doré Mayani vrai chéri Doré Bakamwaki comment est-ce que le commentaire tout hein Doré Peniel photo wana elongezate la colopesate sukezate ça y était et ça y est to fanda seki au moins batu babenga inga mamboto solango to kosaka pété bolinga ka négativité té lobita mona zaki l'église manika meminga Mike mukolo moko te njoka atikala kotinda Cédric ale katane mission boy kuna ko l'église abi baso mission sala ina le kachana la ilokuta akeko krema malokuta ye moko na so babi Cédric la micho Cédric kimi niveau baso luke na mbila na so scandale Mike yebi tinjuka Mike asawa te Mike asala kinte asala États-Unis tika na saki kuna lobby na saki kuna lobby Cédric nyoso lobby lokuta ya mwana kimi babi aso la so senga ba pardon taba Cédric tout lokuta pour na tuna kyo d'émission est-ce que Mike yebi makambo Cédric azolo yolobi na te a évité merci à toi Jolie à la chérie annonce made in London Vicky Mbelani papa na mieke Kimberly Beverly tonton Chamuna Palace et Fabrice Kindombi boxeur professionnel Joël Mbata Guantanamo papa na Franchique Mbata ya madame Rifine ko Joël Mbata merci à toi MK Saint-Alice Wanjiko Ima Koye responsable de nini wana c'est pele makasi wana mwana na yo abi mamoza reconnaissante alobino bongo c'est voilà maman la joie yeto liaka tombela ke tikalaka kasi bongo li passe no champion de le moni jipo sombi champion de la sombi tika ya dégâts maman merci na maître Corée Massamba patron na Toulouse maître Corée makengo peinture na lela fort quoi pile vient na ngai et nous sommes à Kalutiti merci alors 20 jours à tout le monde chité dans la télé c'est l'état nini wana to chité mais ba question eza ya ngai bon ba question si te ba toi précision ba comprendre par rapport à pasteur Mike Kalambai et ça le kuta mais on dit que Peniel wana obem sa carrière na ye ata ça pardon c'est comme ça on limite c'était ata ça mosala na nzamba on limite ça mato limite ça maman on alobi kutu ta lokuta nyoso mama wana o chokufa ba pour la mosala ya solo ya lokuta c'est la fin tout awa saka baba kisi asa njoka zuwa pour basongela ye bato apekisinga kisi njoka makambo mwasi mbali kokota te na sokoli maboko Peniel na matusa na Mike Kalambai na kota te Mike asa na raison à 100% tika à 100% à 100% ana mama la raison na ye 100% on mbala bato asa na innocent babi bandimine chaque jour bato samela mabolongo na se ndeno ya solo wana bazo samela pasteur likamunini oui on fait photo de ngato de basala nzambe na si bon
bayelaka biso na losambo soto bazokutana na basi ya mabe quoi bakutana basi ya mabe bakutana basi ya mabe nesi frère ma pasteur mainga rolukela na maya donc mutu azwaka ka mwasi bien na bapasteur mpo na nga namonaka pasteur Couchino mamemi oza la raison mamemi très bien merci mamemi na pasi na bisengo na Fernand na frère Patrice na frère Patrice frère Patrice merci. Alors, Venture aussi, on a des parenthèses concernant Pasteur Maï Kalamay. En tout cas, propos au Venture Azolo Banabino, à la téléphone, il y a une preuve. Bana Dallas babenga ingabi Prince Bakali meka au monde na Venjora biso pe to benga ke to sola ina ye donc na bi mambo e roleka ina persiste biso to abata TV to lo ba mamnos tout na TV to lo ba na sima ya caméra te donc Peniel o ba beta wana za la Peniel te eza Karine Mokonzi baso ba Karine baso ba film sous wana mkonga Karine yo mona te mkongeleza munene pepembe so ezala ipenele longe monana même na tete on a tellement Congo na étudier na longi Karine balika bakosa pas bana na Karine eba Congo nete na bosa ekomi pe makasi ekomi pe na lala na ye na vanda na ye na sala nyonso na ye na sokola na ye bosokola na Karine mo ko changer akomi pembe ya changer pembe ya la programme na Genève Jika Janir Kalombo Kenny Mumba Armelou Jika de Genève c'est là voilà batuna yo o boaki na boaki ya Jean Ketalov na Suisse ya Jean Ketalov Zemone Ketalov tika mama na nzele ya Jean Ketalov ya pete bangala siko benga bango ya Zwan alors Venture tomo chité dans la télé c'est l'état Banyamulé président pe batu ba critiquer mabe Banyamulenge wana lisusu bandeko na biso ye bango te babi Banyamulenge baba congolais na lobi boya nga nazo comprendre ba congolais te na nandi amu je m'appelle Kissinger Tshisekedi Tshilombo leader américain wata leader américain la star Bonza Dore Mayani Papi Choma le célèbre de Paris quoi Robini Banyamulenge nzo ande ba ngoma congolais batu ba critiquer on ba président lobi on ba bi diaspora tout ba fâché oui ba diaspora ba comprenez présenté wana za président de la république akoko ba teke lelo Banyamulenge ba bi nemeli biso atie biso na bango guerre et comme la guerre civile to mobunda même partout ako ba bonté ya ba ko braza ba bete biso na baza bandora surtout ba ko braza bana biso to kanami capitaine Mibale Banyamulenge ba comprendre ndenge président alobi amote alobi ndenge ya asa président eza alobi na diplomatie ba comprendre le président de la république ya ça parole mot diplomatique il faut ça mutama yene nenga tala ki lobi nga na comprendre ba comme ko sika ça on a raison asa président de la république akolo ba mbala moko te ke on est divisé on est luka guerre ya na constitution na biso ezali soko botami na RDC ozali congolais to quand même ba est kune bele ba botala biso to bala na bango neti ngai baso ba bando na biso kala ko tina bazombo oso ko prendre bangolais to kama bato na Congo central na Kisasa bande ko na biso to botala bango to bala na bango to banya ba Rwandais to botina ba Rwandais basa bando ko na biso na nenga mabete to so na kasigero ko na ya biso ba Rwandais et silat mo ninga président lo ba ke de to sala ba la binemi na biso non bino ko to sala ba France bona ba Angleterre ko ba anglais ko ba français ya bo ko ba français ba ko prendre président ke ba ni président pelisa moto ba ke Banyamulenge ne bazana pacha lelo ba la binemi na biso non ba ko ana nini Banyamulenge ba ko ana nini to va Banyamulenge ça va ta ko ti kala tout ça na Rwanda wana esila famille tout ça ba pays voisin to babina Rwanda maman ya babiso bien il y a des gars propres pas congolais baso lengi la ikata na Rwanda to komi bien Tshisekedi d'ailleurs mama guerre sila habite aux famille ma bête Tshisekedi lobby tamana na bon ça ma belle ni fatia lobby Fatia la raison te Fatia la raison asa président il va ça na puissance sur lobby lelo ba congolais passer ba ça na biso te mais guerre ya makasi ya dégâts il y a dégâts biso to kenda Congo ba ya to bala na biso la biso to boti trop
na Brazza toboti trop na Angola toboti trop na Uganda surtout Rwanda ngala kenda Goma ngala vana na Goma omona ba Rwanda baza kuna bandeko na biso baboti la bango trop oh na habité vraiment na habité Fati na habité botika Fati azala calme mboka ezala na kimia bolingi guerre yango ya Rwanda na ba RDC esila te alo babe et surtout bato baloba mwa mingi eza bana poto ka bango basalaka awa te ya solo biso lokenda ba province toyaka tomonaka nyonso biso nde toyebisa bango alors comme biso nde toyebisa bango baza ba congolais bandeko na biso leader américain Kissinger par rapport à concept nyonso ba paramètres de sololi concernant Fati concernant pasteur Mike Kalambai na clôturer parce que tomi pratiquement ce qu'on entretien na biso. En tout cas, merci beaucoup na bateau tout Bolandi Venjora et ça n'a encore tout cas pour la vérité. N'a que si nous avons maman Mike Kalamba n'a pas n'aïté. N'a pas n'aïté. Comme ça là il le couteau sur vérité les cameroun. Sur vérité les cameroun. Voilà. Ça s'appelle les belé. N'a pas ni que n'a même à l'église. Il faut comprendre que. Na Dallas ne va bengi yo. Na Dallas ne va benga trop. Na bateau Solana Peñel bien. Bien, avec ça Njora. Ba biso ba la vidéo yo sa bombe. Oh tika tika on l'accès tika tika te on l'accès tika tika donc voilà ça comme tu préparé azoni ngaga abeli sa réputation ya Mike ya pasteur na biso pasteur là où le gars qui vraiment si qui va makamana bo mo sta mo ba libana ba na kati maman to ko tango ko tuté très bien en tout cas oh tout bon est président Fati Lobi na bandi pour comprendre donc Gabi et ça va parole diplomatique et ça va parole diplomatique voilà ça président de la République sur le biga qui appartient le lot biso naba Congo Brazza Angola to rabande côté et tout kana poko na guerre bandi on se comprend pas faut comprendre président Fatia mayele Fatia za mutanga kavana na mikili siko batapoto elekeli bango merci na Yarobi Vwemba display en couleur Yarobi Vwemba display en couleur bogos voilà l'équipe basina kitoko merci na alekina de Mayan quelle équipe en tout cas merci na Robert Lokonda na l'élan fort merci na Yale Moké Mokolo tout l'homme en cravate oh la clip hein na bolo on sera clip na Badidas merci na Emma Blandi Chimenga nous soutenir ngai merci na Afi Mayambo ma petite sœur chérie bon berger junior ebiete berger junior hotel na musika na ya madame Justine après c'est merci na Gisèle Tati motema jiko winner on a sa clip na Badidas la caméra pitu manga non ça dans la caméra oh et puis ça va bien et il y a des gars en tout cas merci Ventura leader américain merci Tandina Toki il faut monter nos poto ils ont Kaoki bazongo tu côté ça au film et ça au film ah vous avez 19 épingles côté 9 fais-moi bisous ah 9 I love you ah oui il y a plus bisous à toucher des gars il y a des gars je t'aime beaucoup moi aussi je t'aime allez merci